faut beau s'abonner pour na bozwaka ba information na biso. Merci na Washington, le grand pays, na Munich. Merci na Alvaro Mwanza, le prince de la paix, na Fribourg. Pourquoi pas Nicole Moza à Mundala, na Angleterre kuna, ya na Justin Elungu, Jolwemba. Naza na ya Kuyalu, Yepe, mwana ya bakote na bino kuna, mwana bakote ya. Yaza bakote nyoso, ya kuyaza bakote nyoso. Azaka lelo lobi kuna le yeva maza international. Tout cela ya kuyalu na lelo pona makambo oyo ya le 4 janvier. Boyebi mabongisi oyo baza ko bongisa pendant le 4 janvier. To me ko yeba ba komi na niveau nini et puis jour ngo ekoleka ndeni. Ya kuyalu boni. Yenge mbuta. Batondo. Ingeta. Losako. Boni santé ça va? Santé malamu. Ok, ya kuyalu lobe ebisono makambo ya le 4 janvier. Le 4 janvier koza ndenge nini ekoleka ndenge nini parce que tu parles de ça déjà. Matondo mingi mbuta. Balosako bambote na bino bisika kaka ekuta bino. Ya solo lelo to lobela makambo etali le 4 janvier. Le 4 janvier na kanisa to lobelo wana mwa ba image ndeka ezaka bato musomona na bomona ki onte boyo komoka lelo. Le 4 janvier ezali jour moko oyo penza na mboka na biso na Congo. Ba martyr babundaka pona tozwa indépendance. Donc eza na longue histoire mingi boyo kompeka kuna le 4 janvier et ça vraiment na bateau peut-être route pe bazalaka ba assista même si bazalaka bana meke mais bayebi vraiment histoire ngo kolekanga parce que nga pena na zaka na ngate des fois ta mususu eloko so yelinga na molimo na zaka nango bien koloba que likamo bo vraiment eza pena likamo très important même si ba mususu ba lobo ezaki le côté eza le côté te eza vraiment bitumba o ezaka le 4 janvier 1959 yango wana imema makati to ya kozwa indépendance na biso na 1930 pardon na 1960 donc yango wana sikoyo le 4 janvier to bengisi bato nyonso africain nyonso congolais nyonso ya diaspora mobimba pona to honorer ba ancêtre na biso to sali yango na arc de triomphe ingeta. Voilà, sikoyo mabongisi eza ndenge nini ekobanda ndenge nini et puis pour nous tout temps soit contacter bino pour yeba programme face à la nuit. Matondo mingi na kanisa mabongisi tozo bongisa eza na bato ka nde tolobi makambo le 4 janvier eza ka pona bokoko te eza pona ba congolais nyonso eza makambo eleka na mboka na biso botala nde mboka na biso lelo botala nde peuple to bebi mito botala nde to komite mabi moso zo finga ta moto yeba tate moso zo sa moninga mabe sa ke o yeba ke eza mabe donc yon to baki to mekana no koyeba na esika to uta tota na ba force na biso nde ya bato na biso nde bamboka belé basalaka donc le programme nango ezali ke tokokuta na biso nyonso na Arc de Triomphe na Champs-Élysées kuna nde esika basengaki to sengaki permission ba akordaki biso pe ba yebisi biso ke soki bolingi vraiment ke histoire na bino ya le 4 janvier wana emema masango ke bato belé bayeba yango bamboka belé pe bayoka yango pe awa na France ba mikonzi awa penda ba mituna elo ni eza kuna il faut bozala plus de 200 personnes donc so bozala plus de 200 personnes nde o ba okanga Champs-Élysées mobimba donc de 17h30 à 17h donc bazwa pendant 45 minutes pour na bakanga Champs-Élysées juste kaka pona histoire na biso ba congolais donc ba okanga Champs-Élysées et ça la penda bouchon de baloba po mutuna sa tuna problème ni eza kuna mais eza problème ya ba congolais jour ya le 4 janvier ba martyr na bango ba bunda po na mboka na bango donc ba betaliso na biso pe kene pena musika batu ba yoka makamni le kana Congo po ezalaka te nanu esalama te ezosenga 200 personnes donc le programme ezali ezosenga soki tokozala 200 personnes biso se totsaki déjà que tokozala plus parce que ba congolais a en France toza ebele toza ebele donc 200 personnes na oka moke zaka ke moto muso même na ta amiyoki ke ndeti akosala mo nombre a préférer vendre na ye yango to lobake nde kaka mitema mabe ezali yango na eloko to lela pona mboka na biso tambola mabe mais to yeba ke biso pe peuple toza ba cause ya souffrance mboka po nini to ana bolingo te esenga na kaka
elo mwa moke po tokangana bolingo ka wana amour wana totika ko critiquer loko oyo yebite lingana no ya moke po avancer. Donc yango wana basengi biso 200 biso baito za plus de 200 même si toza 8 personnes ou 20 personnes et oza nango bokasa te solo biki no ya ngate po na baksa nga ba nombre de personnes était ndesi ozala te et oza nango kaka le 4 janvier et ozala même atato a 2 personnes et kozala mais soki tozali ba 200 wana nde ba bloquer Champs-Élysées soki toza 200 te ba cérémonie nyonso osala mandenga esala maka ba otsa fe na bango to otsa ba fleur na biso do ba cérémonie nyonso koleka ke soit 2 personnes bien 5 personnes mais nde kaka soki toza 200 personnes nde ba bloquer Champs-Élysées mobile ya kuyalo na parce que ndo lobby wana na okinde lobby moni batu biso ba bato mangala tozaka mingi moi moto akomona pe video etamsusu akomi ko critiquer akomi ko oyo akomi koloba abatami akomi ko finga et tout mais nena tonelo moko na kosala makambo nyonso oyo yozo sala uta Londres uti boye ozotambola partout pour mobiliser bato pour la journée le 4 janvier oyo biso nyonso tout yebi oyo lekela pona surtout biso ba congolais makambo le 4 trop pour mboka na biso. Parce que yozo sala yango ozo gagner nini parce que bato mususu tam mususu ba loba ba mususu tam super ko finga par défaut nous tam super ko critiquer par défaut parce que yozo sala yango litomba na yo ezani na sima makambo wana matondo mingi na motuna ya solo question tuningiza bien ba mususu tam mususu bakansaka ya ko ndinga sala boina bato mususu ba finga katika ba finga nde ba mesana ba monate sans preuve ba finga ka sans preuve ko critiquer sans preuve nga penda ya kuyelo bakembisa eloko so eza kobota mamutu na mukile ya na mission na ye yo mission na peut-être lelo zo koksango ya otsaka biso ba otsanga mikobo pona loba poso yo poza kite na minute au message na nga au passé te donc to bota mangana ba mission sans que to yeba ke obota na mission mo boy nga mission nga na bota mezala yango na salaka parce que eloko so eza mission to mona ba mission ba yembaka omona ta ba pekisi ata ba mois ezate mando sala to yembaka ta na balabala donc ipoka ka ayemba parce que eza yango na ndefai asala. Donc nga mission na botama nango yango bato bayeba te mission vumanga na botamela na mokiliza nango ka ya ote ya bato ya olaksa bato banda na zala mwana moke menga mona bana nanga koyeba te kiza rande mission nanga ya ona sala kana ganya ilo moko te ona koloba kinandeka ki musuni bo mutapesa ngambongo ilo mote bana banda kote ya bona oloba ngona na micro mutasi potangeza ka mobali nanga ono sto sala ngo pona kaka tango za na message ya opesa bato tango za na eloko ya omemela peuple oza plus fort que yo il faut au sala ngo parce que faut l'accès au fungola bango miso donc ya mwana ka to salaka matondo. Voilà, je crois namoni eloko ya ko continuer ko bakisa na maloba o ya lobiezate parce que soki so ba benga yo aussi benga manayo donc basusi oyo bandeko bazanango ndeko lokola ya kuya le souci azanango soki biso pe ba congolais nyonso tozana souci ya boye je crois que tokolo ba jamais o ba rwandais to lo bango souté parce que toza solution na makambo tali mboka na biso moko vraiment et senkali kambo ya conscience toza conscience biso nyonso e koza malamu ya kuya lo oyebisi sikoyo batu nini so mutazana besoin de contacter ça dit pour na ayebe ko leka ndenge nini tout so mon numéro ya téléphone ezali ko pesa batu pona to matondo mingi na kanisa ya so na kozongela likambo zozolo ba tout de suite ya baninde na bi mission mutabota na mission biso toza na kati ya Kongo ya totila to wana baya totaka bambongo to wana bambuta bambongo wana totaka ezaka pona musala ya osala pona Kongo to wana ba projet belé to wana mamakanise belé ya kosunga bana na mboka do ya wana ba cotisation wana eza par rapport ya ba cotisation totaka muto na poche na ye totaka bambo balisungi na biso to partager mais wana eza makambo mususu oyo tozo sala oyo pe ya le 4 janvier eza na mwa ba frais oyo ezo senga ki faut kokokisa kopesa wana pe to sala ngona ndenga ya lisanga tozo kanguna batu mususu pe bazo benga pe bayibi na bango pe te na pe tokuta na biso te ba benga partir ya ba téléphone ngeka to loba na ba Facebook ba otsa mwa muke mona mutatini mwa 10 € na ye mais toza na trésorière azali o yazora bambongo wana eza kutu ya lote mutazora bambongo wana azali pona ba makambo nyonso tozo sala oyo donc bandeko vraiment le 4 janvier ezali journée moko oyo koki kofungola biso ba makambo ebele saki toyeba
bamboka honnête tovandi tomona bato basepelaka badate na bango basepelaka badate oyo babengaka basien combattant basalaka babiloko ebele ya bamikolo wana bakumisaka bato bakanisaka bamilimo wana biso kaka bakongolais nde tobosanaka babiloko na biso bato ebele na kanisa bazotuna baoloba mpona ndenge totia yango na arc de triomphe fallait toluka ba esika mosusu toluka baplace mosusu me baplace wana toluka ezaka na kati ya France donc eza na kati ya France awa ezaka mboka na biso te donc fallait kotoke na biso ka na Congo mais comme bato babebisa bamboka na biso bauta bakoto yo yango tosalela ba makelele wana posa na biso eza tosala makelele wana parce que jour wana so toyebele ba caméra kozala bayoka biso. Donc pour nani tosala na arc de triomphe mingi baoloba eza place ba soda inconnu mais na ebité bandeko bolanda biso vraiment ya solo français monde la kufela moto na ye place wana ba travailler pour na bango après avoir kokufa bakundi bango isika wana so bakunda bango api ba komango ba soda inconnu donc na valeur ya ba ancêtre na bango na valeur ya ba mikonzi na bango na valeur o bango ba respectaka ba mort na bango ba ko benga bango jamais ba inconnu. Soki babenga bango benkoni ezali pona bayebi ba identité na bango te parce que bazalaki ba africain yango babenga bango ba soda inconnu misusu ko ba prononcera même ba invalide donc biso sikoyo jour à les 4 ndeko ngana yo to valider bango donc ba puissance mo ekangama isika moko les 4 wana ezaka apete ke bango ezaka personne tozo utiliser pour ba yoka biso soto kebisika muso ba yoka mingo na biso te ba yoka posa na biso te ba yoka maloba na biso te mais wana eza place na bango ba respectaka yango to ba ito sel yango esika wana pona ba yoka mingongo ya ba congolais ba loba mukolo wana pe e ozalaka pona ba ancêtre te o ka ben koni wana baza wana eza ya ba martyr na biso po to kolobela ke ba koko na biso nyonso bokufa pona bitumba ya mboka bokufa pona cause ya mboka baze ebele oyo bakufa pona indépendance pona Congo koma malamu ko banda na ba fumu na biso kimbango ko banda na ba martyr na biso nyonso ba Lumumba papa Kasavubu si tozo ya to baza ebele bato bakufa pona lokumu ya mboka to lo baba oyo kaka bakufa pona ko bundela mboka mais susu ko to bataka o bakufa so 4 septembre so bakufa kana na nini na Congo wana bakunda ba bakekuta libulu bato bazobima bato wana nyonso ba milimo wana na kanza place wana tokoke kokomango te ke bato inconnu no bazaki ba congolais donc ndenge moko so bakoma ba soda inconnu pamba te bakoka koyeba bango te banani po bazaki ba africain donc to tika ka ko critiquer elo muso tango ezana pona oyoka na opesa message yaka oleke obanda ko finga oleke obanda ko critiquer nyonso wana pona ozo ko accepter te ke moi pas moko elingo salama molimo wana eza babenga yango na Bukongo babenga yango molimo wa kikakala balingaka te moninga avancé soki mutalinga tia bango na bango so mutalinga tia pa ya obendezonga sima mutalinga tia pa ya obendezonga sima mais toza ba fourmi fourmi aza soka zio loka pesi force wana mususu zwa eloko tomba lobi eloko esalami to ya to tia po na biso na likambo wana poto avancer ya mboke to critique kaka boko mitiko finga bande ko finga ngo bo finga ka batata mibimba ba mama mibimba o batama na sima ordinateur pour fingaka na idée o ye ya kito ikoki ko memela biso même implice pozo mona ka loko ayote muto bandi ngo kabula nzoka nde biso to tina biso ba titre te to tina biso lo te to bi ba congolais nyonso ole ko fingaka no bato ko finga ta nditi ngabo finga ngana na ngabo na nga bien yo to finga nga yo mo kam to fona mal à l'aise ko bela pona ofinga ya ko yalo menga na nanga donc inutile ko finga ndeko ye bandelo onyeze lo onyinga ko mema po lobi penga pena za la fière matondo voilà siko so motunet alingi ya ma contribution na ye a osala ndenge ni tamsu mutum sako linga pe apporter bino moi un plus tamsu ka bakisa moi mabende a osande pas contacter bino matondo mingi en tout cas so mutalinga contacter biso téléphone ozana ngo wana na opesa numéro ya trésorière oyo azozwa mo ba mike abenga na numéro na yo oyo tenga numéro na nga bato babenga na ba so be mutako mo benga ninga pona passer par trésorière na ko benga ni mais okotsa pe numéro na nga na ya trésorière wana comme ça pona moto no salingi abenga vraiment to ka eza na ma campagne ya mbongo te biso ne noto lo biso to zo mbongo pona ko sunga bana ko sunga mususu ba biso ba mususu ba ya ko to banda ko sunga banda kala 5 na ye ba ko na sungaka po jamais na mema caméra na filma makam na sala raté mais na quartier nanga ba mingi bazwa parce que na mukio na zwara na pesa na quartier nanga ba mama
musu na pesa ba na ndenga sese ba maman na comprendre que ba on pa na boba za na passe na pesa na lobela yango te mais les na lobela mo muke donc pour na osala ebele il faut zo ebele mais so na muke moto ozo koka kokaba na muke to kwa pe okaba ebele te donc wana eza lisungi opena ya le 4 janvier eza vraiment na lisungi makase parce que makambo te mezaka ke bango moko ba martyr ba lingi pena likambo wisala ma funguli biso banzela nyonso esika no tozoleka esika no tozoleka makambo eza ofunga ba makambo no tozosenga ezofunga mado ezosenga pena bambo ebele ebele te donc so mutazaka na besoin lisungi po après wana to mela mwa eloko mwa ya moto donc ndia ko memata mwa lisungi na ye. Siko ekobanda heure nini rassemblement ekobanda heure nini pe aussi la heure nini? Normalement kuna rendez-vous ezali bato nyonso faut baza wana partir à 17h juste faut ebetela biso wana totem déjà wana yongo totiaki donc 16h30 donc 17h juste faut ebetela biso wana na arc de triomphe wana ebeteli biso wana totelemi wana ti ba ofungola ba cérémonie nyonso e osalama wana donc makambo nyonso olekela wana donc à partir à 17h juste totelema wana nga na osenga kaka ba mama na batata o pena mona za toucher na makambo oyo pena ke pour une fois mbala liboso balobela biso histoire ya mboka na biso balobela ngona ba mboko ya ba France donc faut bato bazeli belé soko koko sa service o te ya kopanza benga ta bana yebisa bana message oyo comme ça bana na bana ba benga na ba jeune batonda mkolo wana poto sala nombre moko oyo ke message ya biso ekoma. Poto ceux qui sont ici battu ne se voient dans biso ici bandi matondo mingi bandeko na kanisa moi message ka izaki surtout lelo pona le 4 janvier ndeka na lobi ke tokoma mutema malamu nde yango na mutetongaka totika makambo yo ya mabembo kana biso ezokende mboka na biso ezosofre Kongo azobela nde tobaka mama yango mona senga ki ba mama bazali ebele même si ba papa pe boya na bino totonda mais ba mama vraiment totelema pona tant yozo kipe mboka na ote ba musuba okipelo yango tokomo finga isika ofinga te isika okomisa to ofinga isika ofinga to okomisa donc parce que mboka eza mabe eloko no se bandaka na 1 to mekana ko bandana oyo to tana na sima to yeba na bato wana nde peut-être efungola biso ba makambo penza ebele donc jour wana peneza jour moyo ba bénédiction ebele parce que eza to sala ngona cause donc ça on peut avoir raison moko ya monene pour souffrance eleki trop to bandi ko meka to ana besoin ya lisongi donc mokolo wana batata ba mama bolamuka boya na France na Champs-Élysées et ozala jeudi bon likamsusu na ngana loba jeudi mingi basoka mwa po ani to tiango samedi te po na samedi bato basala raté biso to tiango jeudi parce que le 4 janvier wana eza jeudi. Soki anniversaire na yo botama mokolo wana ba changeango eza so anniversaire na yo te donc il est 4 janvier eza jeudi bato ba mingi balobaka o te to sala ngo samedi on peut sala ngo au mona pe moto ya na été bazala na ba matanga bazana ba réunion bazana ba anniversaire donc ezalaka kongola pesa ka explication na likambo ya malamu même atato meme on jeudi bo pesa ka pe be explication donc on to bi pour inviter to respecter pena jour il y a le 4 janvier et tombé jeudi. Le 4 janvier 1959, le 4 janvier 2018, et ça 59 ans est tombé jeudi. Donc ils a jour moko to longwa na sofa mindele bakanga biso mais jour wana ka pour neti bo mona rien mais a jour moko e fungola biso na makambo ebele ndeko to na baki na bamsusu o amona ko azwa jour off na musala azwa ta journée wana off mais est tombé que na ndeto sengi permission ba pesi biso ko banda 17h donc il sali que mutomso po uta musala oleki. En plus, le 4 janvier, mingi peta muso bozonga zonga ba misa te pour ezaka ba période ya ba vacances et ça les singo mingi donc est tombé jeudi pour rien te. Donc jeudi ezawana et ko ça 59 ans ko banda na 1959 donc coïncidence wana eza force kota le 30 juin et to kota le 30 juin o ke to ça lokola 60 ans donc to wana na 59 ans 60 ans donc le 4 janvier 2018 et ça 59 ans. Donc après toyeba indépendance ya toroyo makamie koleka le 30 juin na 2018 le 30 juin 2018 donc yango na bandeko vraiment eza na mon intérêt te bokanisa na bino lo moko te ke bo ba opesa bon non eza ka pona intérêt mboka to luka toyeba to kangameli wapi
to eloko ni e bloqué biso eloko ni ekomisi biso mitema mabe boye malédiction oyo ewuti wapi na biso bakongolais tokóma boye donc vadika donc moto nyonso akomi lokola donc nayebi te so toyeba so te komoni bapesa biso donc yango wana jour wana bandeko kokritike te soko ozali yaka tofungola tolela tosenga na bato na biso bafungola biso milimo wana etelema parce que babloka yango bapesa bango bakomo bainconi mais biso to bato ye ko reconnaître bino ki boza ya biso bopesa biso makasi na bino mpona ete tokontinue baoyo babundaka mpona mboka babunda baoyo basungaka mpona mboka basunga mpona tomekozwa quelque chose mpo soki tobanda osalaka babiloko boye te tofungwamaka te tobandaka kokondanaka koakizaka foti na ye mais yo moko ozoyeba te eza mpe foti na yo atondo. Voilà, merci beaucoup. Je crois bolandi biso na bokebi nyonso et eza na rapport na mboka na biso. C'est pour les Congo, eza pour intérêt ka moko ya mboka na biso vraiment tous à conscience le 4 janvier wana ozala jeudi soki tokomona na biso nyonso ekozala malamu mingi parce que na ebele nde tokoki kozwa monopole, c'est-à-dire soki tokutani biso nyonso tosangani to bakomona biso toza ebele na ebele wana bango mpe bakoki c'est-à-dire ekosala mwa eloko moko vraiment yo ozolanda biso na émission oyo mokolo ya le 4 janvier vraiment zwa ata 30 minutes ya koya na wapi na Champs-Élysées koya kosangana na baninga vraiment présence na yo ekozala très 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 important moto afuta motelo razate eza nango mpona mboka na biso restez connecté na Tolo Bella Vie mais vraiment émission bozape yango te botala yango et puis tomona vraiment que message eza passé le 4 janvier tokutana.